4 coins ya planète wana eloko eza important eza nini soki tomoni même na nini ba étoile toza na plus ou moins 2 sortes ya étoile toza na étoile ya nani ya Abraham toza na étoile ya Salomon étoile oyo ezolobela étoile ya Abraham étoile ya Abraham eza composé na 2 triangles yango tomonaka banini bato banini bangese basalelaka bamaïcarien barose croix bamusulman bayango basalelaka tomonaka tous les lignes wana étoile oyo eza composé na 2 triangles wana yango etali na ndenge ya mystère tomona susu na 5 nini na kati ya étoile moko tomonaka 5 triangles na kati ya 5 triangles wana ezalaka 4 planètes plus moko ebakisaka wana eza soko moko wana eza soko netika esprit nde ezogérer tous les 4 coins ya planètes wana. Signe OA ont représenté 666, ils ont représenté Lucifer, signe OA, c'est au moni boué. Sur le PC 6, au PC 6, au PC 6, ils ont représenté déjà 666. De jeunes dans Zabo, les gens ont déjà 9 ans d'espérance dans ma cambo. Et puis la bateau salisa. Oui, nous avons la bateau et belé na salisa ba konzipe belé on na salisa ba konzi o belé on na ida na ba problème o bazali lango bazali lango ba problème ba famille na bango. Puis nous avons ba konzi belé on na simbi. Comme la protection ya musala na bango ba promotion ya musala pe na zape na ba musicien pe ba ni sous na simbi ba musicien ba rappeur point ni pe na zape na ba politicien pe auto simba to zape na ba pasteur ba prophète o pe to simba ba simba pe ba pasteur. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Merci beaucoup Bandego Balanzi. À nouvelle tendance, na teme botondi yakobe te boza ebele libosa batando ike na bino pona kolanda émission na bino Vérité ou Réalité et longola Judith Ndomba merci yakobe te boza ebele ça dépend ya l'air bozu biso na tombeli bino boye malamu na nouvelle tendance tika topé sambote na ya Janisita depuis Suisse na peso mbote pa pozola na biso sponsor officiel ya émission o tika pe topé sambote et pa ya Joshongani moto moko bien merci beaucoup à toi Joshongani balbiete bolamu epola na ngote oyoki na gauche oyoki pe na droite na kasi émission na biso ya lelo Vérité ou Réalité tozo yamba moko ya ba jeune mais alobi ayebi makamba molimo makasi makamba molimo ya yebi yango ayebi ba signe nyoso o akoki komona ana mokia ko meka mpe ko expliquer biso lo lenge nini ya yebi makambo ya milimo mais avant to kota na ye ako se présenter akopesa biso pe kombo na ye poto ye ba lo lenge nini ye abanda makambo yango ayebi yango pe lo lenge nini ameka mpe ko expliquer biso parmi ba signe o to mona pe ebele awa anamboka na biso. Bonjour. Oui, bonjour. Kombo nani? Oui, kombo na maître El Mistoria Fata qui depuis Congo central, le magicien valable du Congo central. Maître nani? Maître El Mistoria Fata qui représentant de Mbengo ya 3e génération ya Mbengo Congo central. Donc ozo représenter Mbengo. Oui, ngai 6e génération na ye. Une 6e génération na ye. Oui, 6e génération Mbengo. Pourquoi yo lingi kaka ozala mokitani ya Mbengo? Pourquoi olingi pe ka ozala na lignée ya bato Mbengo? Eza question ke kozala lié na bato Mbengo te mais eza nde makambo oyo etali nde spiritualité po toza na kati ya monde faut koluka connaissance oyebaka mabe na malamu oyebaka pe tous les 4 coins ya planète ba esprit oyo egéraka ba 4 points ya planète wana. Yebisa biso na ba esprit ni oyo yebi egéraka tous les 4 points ya planète na biso. Oui, bah esprit oyo egéraka tous les 4 coins ya planète eza ebele
soko ezwi na nini na planète oyo etali planète oyo ya moto wana toza na shikamshi vindor aza wana shikamshi vindor aza na planète oyo ya moto soko ozwi na nini oyo etali na nini planète oyo ya mai banini wana soko tokomona kuna basirene baza kuna bango nde bagéraka kuna mais baplanète mpe eza toza na plus même ya 4 soit planète banini donc awa na kati ya monde ndenge ya spiritualité. Siko ba plainte wana nyonso tina nango eza ndeti wa liboso tangeli biso wana po yimto yebi yango ngana yebi na ngango te tina na ye vraiment eza nini. Oui, na spiritualité to pe o itali makambo ya ba setre bani donc o makambo eza makambo nzambe o ya sala tous les 4 quoi planète po yango to monaka ba chaque planète eza ba esprit nango normalement yango toza na planète ya moto eza planète ya ni mabele eza planète ya mopepe eza na planète o itali ya mai pesa to monaka tous les 4 coins ya planète wana et loko eza important eza ni soki tomoni même na nini ba étoile toza na plus moins 2 sortes ya étoile toza na étoile ya nani ya Abraham toza na étoile ya Salomon étoile oyo ezolobela étoile ya Abraham étoile ya Abraham eza composé na 2 triangles yango tomonaka bato bani bangese basalelaka ba maïkarien ba rose croix ba musulman ba yango basalelaka tomonaka tous les dignes wana étoile oyo ezalaka na eza composé na 2 triangles wana yango etali na ndenge mystère tomona source na 5 nini na kati étoile moko tomonaka 5 triangles na kati ya 5 triangles wana ezalaka 4 planètes plus moko ebakisaka wana eza soko moko wana eza soko netika esprit ndezo gérer tous les 4 quoi planètes wana wa bandani basalelaka ba étoile nyonso na opesa biso ba. Oui, eza ba magicien basalela ngo pe eza pe ba prophète pe basalela ngo eza pe ba pasteur pe basalela ngo eza pe presque kana bato o basalela ndinga spiritualité basalela ngo oyo bazana kati ba secte ba nini ba secte ba franc-maçonnerie ba secte eza ebele ba oya vaudou ba nini ba beme basalela ngo. Est-ce que na ndenge yo moko za pina boy mutu soka zo salela ngo aza mwana nzambe aza mwana sata te biso toza bana nzambe mwana sata za la te biso toza bana nzambe tebiki nzambe azaka moko. Nzambe azaka moko. Oui, nzambe azaka moko. Mais ndenge nini yo zwaki likanisi soit na âge na oboto omono papa âge ya mengu na âge na yo tomaki âge no eza muke mais ozwaki likanisi ya koyeba soit ozwaki mayele wana eloko nye fongola ki ono mayele yo yeba makambo wana nyonso. Oui, eloko oyo formule nga na yeba makambo wana nyonso wana eza volonté na nga na tiaki mpona na landa oyo etali spiritualité eza moto aforma nga eza koko na biso aza représentant ya Rose Croix ya Kasangola Mwanda na kuna na Congo central yende aforma nga plus na ba connaissance na nga oyo nasali yango nayebi na ndenge etali spiritualité nayebi mpe ebele na kotraite ko mamaladi kosalisa bambasu baproblème oyo etali na ndenge spiritualité nyonso nasalisaka oyo te bamaladi bapese oyo te bambasu banzoko presque mamaladi ebele kaka oyo te nde eza mpe oza na problème spiritualité obotaka te obalaka te oyo te femme de nuit mari de nuit oyo te nde eza bokenda na poto ozwaka mikanda te baproblème wana nyonso peut-être oyo te baproblème oyo etali ya amour nyonso wana tosalaka baaffection d'amour eza bamvutiment ezali toza source na bani badomination eza badomination eza ebele oyo te oyo mpe tomonaka oyoyoka baportemone magique eza bagrément magique eza bavalise magique mpe eza mais tikana kudo na nguya nini bili bosalela makambo wana nyonso po moto epa na yo azwa chance moto epa na boye na nguya nini bosalela biloko po toyebi ke moto asala biloko wana ezalaka nzambe na likolo mais yo lobi ke yo kokosala ngo nyonso koko na bino alakisa mais nguya nini yo salela biloko. Oui, nyonso ezalaka na nguya nzambe oyo akeya likolo na se nyonso ezalaka kola nzambe même na bible balobaka soki osengi avec foi okozwa oyo oza nango mposa même te okendaka baeglise wana soki oza na foi osengi eloko mpa nzambe soki oza na foi okozwa ngo soki oza na foi ti moyo ozwa eloko oyo osengi ekozala te fo ozala mpe na patience eza mpe kaka ndenge moko na ndenge etali ndenge spiritualité. Siko eloko nini oyo bandeko baolanda yo soit basini nini bandeko baolanda oyo kokolakisa biso ya mabe okolakisa biso mpe ya malamu. Oui, neti eloko etali basine toza na plus me basine ebele basine oyo tomonaka na bafranc-maçonnerie basine oyo etali lokola boye oyo soki omoni moto atie boye eza siko niti ezorepresente 2 étoile ya nini ya moto na étoile ya nini ya mai. Mais tomona bamusicien ya biso basitia yango ti. Oui, ils ont représenté 2 étoiles wana eza déjà na nini plus de ba diable bazana nini tous les 2 étoiles ba diable wana eza ba diable mabe terrain nzambe tango asalaka ba ange asali mokili asali ba ange nzambe asalaka suno ba démon oyo etali ba démon oyo elandaki nzambe na ba démon oyo elandaki sate eza nzambe asalaka ba démon. Si wana elakisa nini
Oui, signe wana signe wana elakisaka signe ya victoire. Eza signe ya victoire mpe eza signe moko ya puissance. Ya puissance. Oui. Donc so tomoni mutu atie wana eza signe ya puissance to eza signe ya victoire. Oui, eza signe ya puissance to signe ya victoire. Eloko mo asali mo eloko moko boye résultat ye yango akotya signe wana. Basigne eza ebele. Siko puissance wana euta pa nani? Puissance wana eutaka pa nzambe, nzambe azaka moko eutaka pa nzambe akeya likolo na se. Wana eza basigne te ke peut-être bisika ya loge bisika ya kotaki neti soki ayeke pa mengu neti kota bamengu signe bino ezalani te kota mbengu wana donc biso toza na basigne te wana mbengu wana bautilisaka magie noire bautilisaka wana basigne wana bautilisaka basigne wana eza utilisé plus eza na magie blanche oyo biso bobengaka magie ya mindele magie blanche. donc so tomoni mutu atie signe wana seka aza na magie blanche. Oui, ce que moi je sais ça la magie blanche, soit la magie rose. Pour magie rose, c'est composé. Magie rouge est composé entre magie noire et magie blanche. C'est la carte. Il y a un peu de magie rouge. Il y a un peu de pasteur, un prophète, c'est là. À part signe wana signe sous to ko yeba poto yeba pe ba signe nde yo le but que moi connaissance biso pe moi connaissance formateur moi muke. Oui, na ba signe wana tenga déjà wana premier signe ba deuxième signe signe OA. Signe OA zo représenter 666, zo représenter Lucifer signe OA. C'est so moni boy. Sur PC boy PC 6 au PC 6 au PC 6 ils ont représenté déjà 666. Wana oui, ndenge ozomona déjà 3 maboko déjà soko obandi a okitisi oyebo et puis 6 soko bandi soko okitisi oyebo na 3 et puis 6 tous les 3 maboko 6 6 3 6 et puis 666 mais na kati pe ya nini na ndenge ya manger blanche tot na manger rouge wana basi na pe ezala nango pe na manger vert basi ne pe ezala pour manger vert eza composé par par la nature magie vert le monde a netika ba on a problème moko boye soit ils ont les kasa wana salabo tia na biloko bo mobile no akoma zoba no soit moi ça na akoma zoba no to soit les kasa na soit melango to kisa mela mai wana ozalobiko wana ils ont le na magie vert wana ils ont magie vert. Magie vert ça oh yo salelaka parce que yo bobiki saka ce que moi ça yo luka chance c'est pas na yo pe saka de ce que yo c'est la magie vert. Oui, na sali la magie vert, na sali la magie blanche, puis na sali la sous magie rouge. Na tous les 3 mangeoires na sali la rapé. Parce que magie rouge des années. Oui, magie rouge des années, il y a magie rouge basé na magie noire, na ils na kati, ils na biloko, ils na magie noire, na magie blanche. Il y a rosang sango yango epesi nde magie rouge. Yango nde epesi magie rouge nde. Si on a kati wa biloko wana nyonso, est-ce que ils mabete? Bato bando osela ba biloko wana nyonso yo lakisa parce que biso to mona ngo da mabeto to mona ba musicien na biso to mona bato msuba so chango to banga kango déjà mais to mona yo ozo pesa biso ozo expliquer biso ba signe wana en plus yo lobi ezala ngo mabete eza bien. Oui, ezala ngo mabete ezala ngo bien ezala ngo mabete ezala ngo bien ezala ngo ba signe ko zo lakisa ba signe victoire ba signe chance ezala ngo ezala signe ya place yo zali. Oui, signe victoire place ezala lakisa ba signe bien ezala ngo problème ezala ngo mabete so ndenge nini wana ezala mabete ezala ngo mabete. O étant spiritualité za mabete za que so ko banga te so ki ndenge nini on a rien eza ko banga te na ndé basé ndé mingi donc na traiter ni maladie ndé belé maladie o étant pe na spiritualité donc na retraité ba problème o eza na ndé spiritualité oza na poto ko oza parti par là ba mboka nyonso oyo oza kuna eloko nyonso oza na ngo posa ote na ndé na za boy na za na posa mikanda banana ke na poto na za mikanda to kozo ote biso ba funda problème na ke na poto zu mikanda te so abengi yo. Oui, so ga bengi nga bani ba trop concentré ba ancêtre na union na magie noire ba saïda ba ancêtre ke neti ba koko na bine kala o ba kufa trop concentré bango nde ba ko aider yo nde ba saïda ouverture ba saïda lavage spirituel na sima lavage spirituel wana nde o za chance ba moko za mikanda na yo so to za chance ba moko te o za musala te o za musala te promotion ba ma promotion na musala ko zo ngote neza ba maison na ngai ke na mona pour sa clientèle. Nous sommes au salon, on a chance partout, chance ba client, chance partout, to pe saroté, nous avons un problème au état de spirituel, nous faut botater, au botarati, bano bobal, au botarati, ressemble la vie, nous vanini, nous sommes au zolobi, qu'on m'a nous faut nous allons pour ça. Au tenez boy, au ka ba porter monnaie manger, au multiplication, au tenez dans pour ça que ni bag manger, au tenez dans pour ça ni marmite magique, au tenez dans pour ça valise magique, nous sommes ça. Nyonso yo comme to sala. Oui, nyonso na ngaka na to sala. Yipsa biso sala ngo ndeni. Oui, nyonso na to sala ngo na wena spiritualité to sala ngo na ndenge o etela ndenge spiritualité.
otala âge ote ngani otala âge na nga te nini te mais makambo oyo ngani naza boye na banda na âge oyo Jésus abanda mosala na ye Jésus abanda miracle na âge ya 12 ans nga mpe nde naza boye donc makambo oyo na banda na âge ya 12 ans minute déjà nde naza boye déjà tobeta déjà 9 ans d'espérance na makambo oyo epe na bato yo osalisa oui naza na bato oyo ebele nasalisa bakonzi mpe ebele oyo nga nasalisa mpe bakonzi ebele oyo nga na aida na baproblème oyo bazali yango baproblème bafamille na bango mpe naza mpe bakonzi ebele oyo nga nasimbi comme baprotection ya mosala na bango bapromotion ya mosala mpe naza mpe nde naza bo naza mpe na bamusicien mpe banini mosusu nasimbi bamusicien barapper nini mpe naza mpe na bapoliticien mpe oyo tosimba toza mpe na bapaster baprophète oyo mpe tosimba bosimba mpe bapaster oui tosimba mpe bapaster ntangi na biso ta mwa combattant ya des rappels to mwa des pasteurs te baki baza kupa na oyo te na oyo donc etalela ndenge ya musicien banini donc na otanga kombo te mais muntu oyo azobeta mikolo na Kinshasa banini donc mpasi aza napesi bambote na ye banini donc me bato ebele baobeta yo oyebisa biso nani aobeta makasi oyo yo osimbi bato ebele baobeta tomona Robin aobeta tomona Fabrigas aobeta tomona bina file aobeta kutu makasi lisusu yango na ye soki muntu oyo azobeta oyo aza na ampleur minute oyo mpe abimi bamongo na succès na ye nango wasoma na ye wana donc mpasi aza napesi bambote mpe napesi su azalaki kuna matadi te nakoloba ebele te nakoloba ebele te mposi nakoloba azalaki kuna matadi te wana mpena oyambaki wana nakoloba te mais place naza napesi bambote banini na place naza napesi bambote mpe bobanga te kocontacte maître el misuka fataki oyo aza na mposaki amona maître el misuka fataki akokota na maître el okima biso maître fataki yo oyebisa biso rapper bon oyebisa tata kota barapper nini osi aya pana pa lelo tomoni ke abeta mpe makasi mpo biso mpe tondima te tondima nde toyebi ya biso kutu moto oyo opesi succès biso mpe tondima tomoni ke non apesa mtetel mpena boye te nakotanga bato boye ezalaka mwa mpasi mpo kotanga bango na obitanga bango na mefirmedia ezalaka mwa problème mpo na ndenge oyo eza makambo ya ndenge ya spiritualité jamais wana eza makambo ya secret etali na ndenge ya cercle na kati ya cercle secret ya ndenge ya spiritualité jamais nakobimisango na ekan boye nakobimisango na ekan boye te kosimba te esimba te mpo bomoni ke eza bien te kosimba te meme mpe oreconnaitre ke eza bien te oui nga moke naza awa nazoreconnaitre eza bien te mpo mutu na koloba boye mutu wana ntango tokokutana na ye akoregrete bien te peut-être yo momoni ke misala na bino eza bien te yango obanga koloba ngo na caméra parce que soki eza yango bien eloko apasi soki abikisi mutu oleka bike no nga nabikisaki mama intel azalaki na pasa kobota nabikisaki bosiko ndeni oyo ya bino bozala na difficulté ya koloba ke no nabikisaki napesaki mutu intel mpo akoma succès te wana eza makambo spiritualité makambo spiritualité souvent na spiritualité wana makambo spiritualité za makambo spiritualité donc spiritualité jamais na rôle kana na kotanga ba prophète na kotanga ba prophète onga na simbi na kotanga ba pasteur onga na simbi na rôle bangote na ndinga spiritualité mais ouais mais nyonso ke amoni ke maître el me soit fataki avant pour ça contacter maître el me soit fataki akokotaka na Facebook akomikaka el me soit fataki akomona nga na ni na Instagram mpe akomona nga soki na WhatsApp contacter le numéro nanga plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 on a maître el me soit fataki le magicien valable du Congo central le 6e magicien valable oui 6e génération Mbengo 6e génération Mbengo donc au confirmer pena koza vena mwana Mbengo oui il faut na confirmer on faut na confirmer oyo ngata soni te oyo soni na ndenge na wakamoni no ba pasteur bazotia ba prophète be bazotia bino l'église ba pasteur bebe bazotia bino l'église bazokoya ba bani ba to bito benga bani ba kao ba pesi ba beti mushoro ko kao wana so bani Dase boss ba ta pa bino. Wana soko eza mouchoir magique bazo utiliser. O te ba pasteur bazo bimisa ba prophète bazo bimisa ba mbisi na nini na mabumu ba ligorodo. Wana c'est ka uta pe pa bino. Wana nyo sone zama kama ndenge spiritualité, ndenge spiritualité. Yana tuni uta pa bino. Wana eza donc azo sali la manger rouge. Ba biloko nyonso po na biloko o ekoti na ndenge spiritualité normalement bo. Jamais ko bima na ndenge physique ezala raté. Faut voir connaissance des alrati on est akuboye ba connaissance o intitele ndenge spiritualité jamais tika loba na boizana eloko o ekoti na molimo donc jamais kobima na ndenga nzoto boni to mona ke no pasteur pena avandi ba bimisi mutu ligorodo na kata nzoto ligorodo ezaki na kata nzoto pasteur abimisi on libanda te wana ligorodo ezala kata nzoto ne ozabu pe ligorodo fa na kata nzoto est-ce ko vivre rien wana ezana ngara donc ba mise en wana ndenge ezana ngara donc imagine no baso utiliser pour ba aveugler batu na yango nzambe alobani tant Jésus yaka alobani ebele ba kotanga ba nini ba ko lobake na salela na kombo ba salela na kombo na ngai nzambe mais ngana yena koyeba bango te
na oyeba bango te ebele tokomona na église batama na nsima ya Jésus Christ mais makambo wana donc Jésus ayebi bango te azali na nsima makambo mosusu okakana na yo moko mpe Jésus ayebi yo te oyo mpo osalela ani eza ya nzambe te Jésus ayebanga te na ndenge nini Jésus ayebi biso nyonso oyo olobi ke bible elobaki ke baoyeba bango na nsima ya misala na baoyeba bango na misala na bango peut-être na mokasuka Yesu alobaki na yeba bango te mpo bayaka pa bino sikozo ozorekontre yo moko mpe kende ozala ke Yesu ayebi yo te parce que osalela ye te bango eza ndenge nini yo ozotambola na kombo ya mutu na mutu wana friko ayebi yo te ozomona ngo te ezalaka ndenge wana te mpo bango nde bazali bazobatama na nsima ya bible na nsima ya kombo ya Jésus mais bazosalela Jésus te bazosalela ba Jésus mosusu mpo toza ba Jésus ebele Jésus nde toza ba Jésus ebele ba Jésus ebele eza ba Jésus ba DS eza ba Jésus ba nini ba monde invisible baza ba Jésus eza ebele tangela biso na ba Jésus oyo yebi ba Jésus onga na yebi Jésus de Shikamshin Vindo donc onga na yebi na yebi Jésus de Shikamshin Vindo oya simbi planète ya nini ya mai Shikamshin Vindo ipazaka tubenga esufa ma Jésus tokomona fufu banini oya simbi na planète oya ya mutu tokomona na planète ya mutu wana tokomona nini Balthazar azana na simbi na planète ya mutu eza nini ngwana etika mibale otangi biso te mibale wana la teke je mibale déjà mibale ne déjà plus yo mona ke so otangi komba Yesu Kristo ozika te kotanga komba Jésus eza problème te menga aza pasteur te na le kabo na otanga komba Jésus rien ba pasteur ebele ozotanga komba Jésus mais Jésus ayebi bango te baza na ndenge ya monde baza na ndenge ya monde na ngam na bino oui baza na ndenge ya monde invisible na ndenge ya monde invisible siko bato balingi bamona yo bato baza besoin baya basolola na yo peut-être moto aza maladi baosala ndeni esenga nango makila te te makambo oyo esenga makila te donc manger développer makambo oyo esenga makila te oyo eza makambo oyo ya makila te rien makambo makila oyo eza te yaka makambo ni eza makambo oyo bakolobela ofati nzwa somba eloko inteli boye sala boye yango bakolobela yo makambo opesa moto opesa ame ya moto opesa makila moto boye makambo wana awa na fact na biso eza te donc neti bamusicien olobi baapano wana bapasteur mpe baapana wana bango mpe makila mpe ezala nango te makila eza te wana makila eza te baza na makila te ezala ndeni mikano expliquer bato baoya pana yo peut-être baluka yo oui na oyo etelema maladi fe ozanga mposa ozobela eza problème te maladi nyonso oyo ozobela okoluka bakosalela ordonnance bakotraite soit somba eloko intel somba boye bosangisango basali banini batangeli yango barituel te kotanga rituel wana ofi soki ya komela omeli soki ya kosokola osokoli yango bamoko ozwi lobiko te ndenge tele bandenge makambo na ndenge ya spiritualité makambo na ndenge ya spiritualité nde eza boye te naza baproblème ya ndenge ya spiritualité baproblème nyonso oyo eza nango ezala problème spiritualité eza problème physique boye donc ekozalaka possible kosomba biloko oyo bakosalela mosala biloko oyo kosomba oyo bakosalela mosala donc bafutaka mbongo oui nyonso wana edependaka na mbongo opesi mbongo soki yo moko oke osombi biloko na oyeka na biloko wana baselema makambo nyonso tu eza nini wana eloko fo eza important eza droit ya nini ya sanctuaire il faut opesa droit ya sanctuaire sikoyebisanga na maître oyo osalela kombole na ye maître onga na osalela nyonso eza makambo nzambe nyonso eza makambo nzambe nzambe asali badiable oyo ya nzambe baza badiable oyo balanda satan baza otobi tobengeli sifer bazali siko neti diable ni oyo osalela diable oyo ninga nasalelaka bancêtre nga na invokaka bancêtre oyo bakufa nde yango nde bana invokaka soki nakoevoke banini badiable oyo ya nzambe oyo balanda nzambe oevoke opesi ka na yo makambo nyonso eza réalisé ote osalema makambo moko boye na mala moko boye fati magicien moko boye osalema makambo moko boye makambo yango epesela te soki esimba te eloko eza important wana eza nini fo koluka na bayeba nanu famille na bino à part famille na bino fo koluka na oleka na lavage spirituel po lavage spirituel wana koluka baconcentre na bacetre na yo eza nini wana toconcentre bacetre na après avoir concentré bacetre na onde bano bakopesa biso ni autorisation ya kosalema makambo oyo eza nango mposa donc mpona bango échec ezalaka te mpona bango nyonso esimbaka oui nyonso esimbaka nyonso eza capable tout est possible à celui qui croit eza nini wana siko na age na moko ndongo sa makambo wana oyoka nota soni te nakoyoka soni na ndenge ni bongo spiritualité eza spiritualité manger eza manger donc oyoki yango soni te nini te oyoki yango soni te
Merci beaucoup bandeko balandi biso bandeko bozolanda biso tozokende vraiment na suka ya émission na biso bino mo boza koyoka deuxième numéro ezali tokoluka pe ko contacter poto eba tokene susu musika na basile mais oyo eza premier numéro ya kosolola na ye tokomokena suka ya émission na biso eloko nini okokoloba sote eloko nini oza nango besoin oloba na bato mbaso oyo bazolanda. Oui, eloko oyo eza important que on a ngoloba bobanga te ko contacter maître El Mistura Fata qui est le représentant du Congo central le magicien valable oyo ne faisant un problème au italien ndenga spiritualité ko banga te ko contacter maître El Mistura Fata ko reçoit solution na makambo na on a zo sire bino ko solution na makambo na bino na o faut za pe na foi tant ça sama makambo na faut za na foi bino pe na ngam na bino senga foi. Oui, eloko nyonso senga ka foi faut za na kondima. Bon, ils ont fait le logo, ils ont rendu maté aussi badoutiré. Et là, ils ont fait ça, faut en rendu ma. Oui, faut en la foi, c'est aux en la foi te ko simbati, faut en la foi. Bon, on a reçu le makamu, ils ont en la foi te rendu maté ko ça ni. Makamu c'est singa après ko faut génie, ko génie pe kaka. Oh. Nous n'avons pas ko génie ça. Oui, ko génie ça pour bacha, au matcha puissance ya makamu aux en pour ça. Bon, ça va besoin mettre Fata ko pe ce numéro. On peut si mot de la fin non parce que tu comme déjà na suka ya émission na biso. Oui, pour nous remettre El Mistura Fata qui recontacter dans la plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75. Mais on a relaxé bien au moins numéro muke oyo bon relaxé bien pour Italie na nenga spiritualité pour confirmer que maître El Mistura Fata makambo oyo azolo beza réaliser makambo e ba aventure te na ya faire ba aventure te mais rien na ya ko seconde na yende ko sungande bato pe ko aider bato pe to sunga to ya ni mokili pe to sungana na yende ko sunga bato o bazana ba problème ba oyo fa bazana ba problème o oyo bazana ba maladie nyonso wana nyonso wana. Merci beaucoup numéro to comme dans la suka ya émission na biso. Bandeko biso na bino to tala to linga to ba numéro ni maître Fataki alinga sela biso sur plateau. Voilà bandeko maître Fataki alinga sa numéro na ye oyo alinga la kisabiso kaza vraiment maître hein? Fataki les représentants valables du Congo central et donc on relaxe au italien lenga spiritualité bo banga te ko contacter maître El Mistura Fataki bo za solution na makambo na bino nyonso o bazala ngo pour ça na ko zoma billet moko bo o na ko za la ngo a billet moko na ko zonga ça na billet moko ya 200 francs na ko za a na che billet moko ya 200 francs billet o ya 200 francs place nyonso o za mboka nyonso o za billet kaka moni oyo oliaka aux en pour ça multiplication pour ça pour témoigner manger pour ça le rognon au zalongo pour ça au tel ndinga finance et mwenga mbongo okozwa rakambongo oliaka na mboka na donc tu as payé moi aussi kaza oui osa ndinga aussi ka yo za on est concentré ka to faire concentré ka oza okochanga na katu okochanga na katu wana otanga ma ritual moko bo sima otanga ritual wana kangi ritual no rotanga netika rotanga fa shikamshi vinda no rotanga shikamshi vindo 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 natangi 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 shikamshi vindo ouvre mon tumbo rouge nena za bote na rotanga shikamshi vindo na fula ngo 3 fois rofandela ngo parce que on ofandela ngo tene za bona ma problème spiritualité na za ma problème normalement aussi ofandela ni na ofandela ngo na autant et moi shikamshi vindo 3 fois shikamshi vindo shikamshi vindo shikamshi vindo shikamshi vindo shikamshi vindo o vani no na ba ma roziango oui na ngote neza na longo nya sanza na ndenga spiritualité na ndenga manger noir o sela ngo o bana pe shikamshi vindo 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 o vona tumbo rouge o vona shikamshi vindo 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 shikamshi bandeko $20 200 francs et comme $20 shikamshi vindo aussi sous
Tant on va ni bongo zimbongo neza boye kocha ki Disney billet mo ga 200 fois to bien $20 on les a teke ba ko ne so oli yango so ndenge ni wana rien ozaka ko to saka mibiko bango ba esprit ba lobela o oli na yango Gillette yango pe mbongo ebimi Gillette ko za bango fongoli bango Gillette tant on fongola Gillette wana tout fongoli Gillette nyonso bino mo moni Gillette na ko za eloko mo na ko kata a pe na ebite so eloko ni na ko za a so ti singa mo na ko za so ti lamba mo na ko za pona kata a po mo na eloko italien nga spiritualité pe na ebite so lamba ni na ko za a so quand on se voit et ça oui na onde eloko ni so bata fat na so mo fat na kati mo bon Gillette eh papa banga izaka so banga to ko simba na Gillette za mino na Gillette za mino oui aussi sous kati donc on Gillette wana eloko mo na la famille tel ndenge eloko tel ndenge spiritualité on la sabina ko binsa ngo le mo na ba mo binsa le mo bandeko bomona makambo nga na omona bomona makambo nga na omona do ekata na te ou ça spectacle mon la sabina o italien ndenge spiritualité banga te ko contacter maître El Misuka Fataki le magicien valable du Congo central bani banga te ko contacter na plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 suki na place ka bambo tika na ozanza na pesa mbote mingi na maître Suleiman Jabir mon grand frère na kati ya Luanda mbote mingi na maître Batista Koperfu na pesa bambo pe na pesa ba deleki na obalanda na sima divin Fataki na Plamidi Fataki pe na pesa mbote mingi na Sylvain Gouema manager na pesi mbote na bishisha place azana na matadi wana pesi bambote mingi na pesi mbote na venanga wera na venanga champagne bogar merci mangai na pesi mbote na Jonathan Biabiabi pe mbote mingi so na pesi na blouson kuyi na Arif blouson bambote bele car place yoza. Merci beaucoup bandeko bolandi biso bino boto mo le lolenge ni makambele ki to apena commentaire ya sa te na ebete boto mo le lolenge ni maître Fataki ala kisi venina babiloko na ndenge le kaka moko banga me loko eza musana biso to zaika wana pona okanga mtema ko la sabino lolenge ni makambele ki merci beaucoup et pas bozaki belé merci beaucoup à Aldo Luye et pas puis santé dérangé merci beaucoup à Jordan merci beaucoup à mon chef Alain Dele merci beaucoup ya Janice Tasonga Mbeli wa beta aliko fité merci beaucoup ya Janice depuis Suisse na opeso mbote Jojo abiba de Paris Olingo Sasuka bien et pas à Jojo. Merci beaucoup à toi Jojo. Merci beaucoup à Sembolo. Merci à toi Kuna na Rotterdam, le vieux bijou na Rotterdam. Toto du boton de Boza et Belé. Pourquoi pas na Ekil ba voix tout et pas pour Zolanda Bisso depuis Londres, ni à Londres ya solo. Merci beaucoup à Henri Mbanza et pas pour Zolanda Bisso Toto du boton di ya Josh Ongan babi bola me pola na ngote oyoki na gauche, oyoki pe na droite. Yado le parrain na Paris au pet, au pesi au pembote yado na parrain. Yado le parrain, au pesi mbote kuna na Paris totomi botonjo bete bozaki ebele ya kolanda biso l'impresario Claude Ndomba si to pesi opembote merci et pas bozaki ebele ya kolanda biso to kutana bino micro mozali ko ya bolongwa te botika toujours na nouvelle tendance pe na Alain Nzele TV ne to kutana bino micro mozali ko ya deuxième numéro ya émission o ezali bye.